Bokomona bango tout bakosangana contre président Faci pour baper sa positionnement là bon parce que 2020 ezali année à décollage pour to pesa ki message que décapitation il faut ça le mapo mukishi asilisi mission na ye. Mbotine Balandignos, il y a Congo Suisse Télévision, El Brevier Longa, les bassins du savoir. Nous sommes Kibino, on est là, Tozali, on déplace Marambo Penza, Borozo Asiko, information, il y a Kanda, au niveau de Congo Suisse. Aujourd'hui, je reçois pour vous les conseillers Mfumu Sabata, pour la première fois, les Kana Congo Suisse, Azali conseiller Mokonzamboka, président de la République, Aye Kolobela Penza Makambo, au Italie, politique sur le plan, il y a bilan, il y a année 2019, pourquoi pas Tolobela P, année où il y a 2020. Na lombango na sina pesi mbote soki zali ko tambola langage moko na ndeko na ngai Fabien le caméraman swag. Mbote conseiller Mfumu Sabata. Mbote mon très cher frère. Boni santé. Santé kitoko nazana esengo mingi po to silisi année tozo banda siko 2020 ezali année à décollage po to pesa ki message que décapitation il faut ça le mapo mukishi asilisi mission na ye et vous allez vivre à partir de janvier makamnere nini eko décoller ndeni makambo ko salema na ba oyo basimba ki makila peuple congolais ba barake Sphinx azokoya réincarnation ezoko kokisama po président Nabiso aye po apesa nzela wana po to yamba Sphinx azokoya et vous allez comprendre que ezali début ya makambu début à cycle na fin un cycle auto utikoleka makila ba peuple bantu oyo et simba mina maboko ya bato bazoko gérer mokili na ndenge ya antimatière et vous allez voir l'impact sur le plan physique et mukishaza na bango. Matondo mingi mukisa jana bango conseiller Mfumu Sabata olingi kolobela mukishi trop mukishi to meka ko sala ba enquête koluka koyeba penze ningi koloba nini ba ebisi biso lingi koloba elima mais conseiller mboka o ezali mboka ya Nzambe tate kolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa yango na mboka Nzambe mais yo zolobela mingi elima na makambo ya mboka oyo pona nini ko benga bilima place o mokonza mboka sabengi Nzambe eza sens ya ndenge mutazo ko benga elima o kingani mais Nani a créé Elima, Nandenge bateau bazolo, ce n'est que Dieu. Nani a créé, ça veut dire, ils en ont Elima au babunda, kapona bien ou ils ont positif. Donc, ngapo nanga degré à batundeng bazo soit compréhension, mais ce qui est vrai, na oyo ngai na lobela kamukishi engi koloba, azamutumoko, esprit moko mystérieux qui contrôle tout en tous les moments, azali ti parcelle azoko gérer système na kati na biso. Et vous allez comprendre que bao tout bazaki na confrérie au bazalaki na en dehors il y a confrérie à Mukishi donc idéologie atikeli biso ya tshisekedisme ça veut dire balingi basangana siko bokomona bango tout bakosangana contre président Faci pour baper sa positionnement là bon parce que d'ici là accord à Bondo n'explique que ça fait 4 ans qu'accord à Bondo nengezalwana esi ekouipo Mukishi akoisa ki accord wana Bondo donc batu tout oyo bazala ki lié na accord wana Bondo bazana représentant na bango o binomo boyebi azongisa ki pouvoir sans coup de balle auprès à président Nabiso Faci yango moni bazo sangana pona cycle suka bayebi ke décapitation zo salema po makila ba congolais mingi oyo ekei pona likambu oyo eleki na kati ya Congo ezali makamoko ko kende bongo te po ba ancêtre na biso ba komi ko réclamer justice il faut ça les mayangwana ba pesi biso opportunité ko zana na présent o akopé sa biso alignement et to ko kende siko na cérémonie à 2020 cérémonie il faut ça les après 10 ans pour Sphinx azonga lisusu pour mandat na biso za 50 ans donc après 10 ans présent Faci 10 ans sur Mukishi msusu akoya pour ba kishi baza ebele tozo silsa makambo nazana esengo mingi po na ebi makamni nezokoya bokomona ndeni ni peuple congolais peuple bantou a ko imposer hégémonie na e bokomona de décollage et salima na 2020 conseiller Mfumu Sabata accord ya Bondo nini elobama kakuna to simbango ka mwa moke accord ya Bondo ezalaki accord Mobutu asinyaka na babisengima na pona ko diriger peuple azala bantu te bantu fonte a diriger pour tozalaki na popularité moko tellement colossale soki toke
un fils du pays a dirigé ata toke na ba élection o ezali crédible ata ba tricher peuple congolais a gagné parce que tozali majoritaire ya momone même en 2011 le fait Etienne Tshisekedi alobaki que nous allons aux élections pour participer à l'élection des années tikotia peuple en danger bozotika peuple en danger yango mona participa qui malgré tricherie tozala qui majoritaire o to batra qui record wana yango mon mukishi façon à préparer kama kamnae bino bozako comprendre j'ai essayé un peu de expliquer ndenge nini mitu nyoka mitu neuf bazala ki kopanzana boyebi ndenge makambo ezalaki na ndenge bakendaki ba accord mukishi asalaki na ndenge tozui pouvoir na biso sans coup de balle salema to komisko na moment même ndenge bemba bimaki ezalaki façon moko bayaki po abimaki po na kwa kwambuye biso carte mais tellement mukisha kote bango na zolo to ebisaki bango ke ako respirer na kati na bango pe ako inspirer bano bazokoya o bakendaki bazongi po bangonde bakobota sphinx ya po après bokomona cérémonie ko salema 10 ans bokomona ndeni mukishi ako gérer pour ba richesse na biso ya Congo nyonso ezali ba richesse moko ezali mystique eza ba richesse oyo ezoko pesa monde sens mususu parce que cycle tozalaki nango ya cycle 666 boucle c'est salemi tozo kendesko na cycle ya sika oyo ba bantu bazozwa relève ya pouvoir na bango on va refaire la chiffre ya non ezaka na cadre ba chiffre mais ezali codifié parce que non peut ce exemple mon connaîti 00243 so tali 00243 ezali code des préfixe na biso téléphone na mboka mais 00243 na eza mystère ya ba date ezali codé oyo ba événement minene na Congo esali makana 3 chiffres na 243 déplace pe date na biso le 30 juin 1960 bima soko tali tozomona chiffre 3 tozomona chiffre 6 tozomona chiffre 10 na kati qui dit 6 na code ya stabilité ya équilibre onde ba japonais ba loba le yin et le yang 6 c'est comme akapé 9 yango mona salaka symbole wana le yin et le yang chez les japonais normalement ezali code oyo ezopesa équilibre ya makambo ndenge ezoko kenya yango mona so tali sphinx azalaki ko sala ba événement ni tout ezoko koya na ba date wana misato so tali même moniere na zako lata moniere à 3 barres toujours mon chiffre 3 ezalaki ça veut dire les 30 juin toujours retrouvé 00243 243 ozomona 6 ozomona 3 osangi CP66 le 30 juin 1960 ozomona juin ozomona 1960 ozomona chiffre 10 na 4 ozomona 1960 chiffre 6 sokolongo na 1960 ozui 10 parmi ba chiffre eza na 4 wana okokoya na 2020 et ça la cycle à chiffre 6 donc ça veut dire na 2020 ndé hégémonie na ya ba Bantou et Zoko s'imposer et c'est le président Fachi qui est l'architecte Azoko Kumbango Tokenenon parce que il a représenté comme arc-en-ciel donc ba péripétie tout so ko remarqué Mikolo Makamuto ça même lelo anga sala discours mbule betaki makasi na 6 ezali façon na biso ya koluka kocha apaisement poto boma milimo nyonso na mabe po nettoyage il faut salima na makila na mabele na biso énergie et pesa ba cristal na makila ba o ba kufi po intelligence asikezo na technologie ya bato ba kenda po mukishi a réagir na kati na bango yango bokomona ba congolais ba koya na ba maele ba technologie ko avancer ba koya na ba connaissance avancée yango mon tozo imposer les bango déjà ba pilier sur la santé congolais faut en santé bien il faut attendre bien l'industrie tout ça et vous allez voir le génie congolais ndengeni bakobota à travers respiration mukisho ba meli et vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les sengoma kasi pour nebi makamni nezokoya ozana sengoma kasi po ebi makambo zali koya les conseillers Mfumu Sabata mama Ania Lobakina tuna mutuna oyo mama la superviseur conseiller 2019 yango esili sur le plan politique bilan ezandengeni. Je ne peux pas trop parler, vous êtes témoin, vous êtes en train de voir comment est-ce que bilan ezali ko se comporter. Bilan ezali lo komoko toki koza et que ça sous mitigé en ce moment parce que les gens ont compris que le bonheur est en train de pencher du côté du peuple. Yangolomoni chaque fois que là où le président est, osomona peuple azobima pona rappeler mais
nous savons qu'il y a des combats. Parce que, mon dimension, Tokomeli, imaginez Moutuloko la musique, oiseau déclaré qu'il ne faut pas payer ça, et Martin Fayulu, il ne faut pas payer ça embargo contre la RDC, ils savent là où Moukisha met une dimension en combat. Parce que représentant à Bango et accord à Bondo, ça nous ne pouvons pas cacher, c'est M. Kabila, Bango tout, très bien que et locaux y a dirigé Congo à étranger, nous avons représentant Kabila. Nous avons accepté parce que Tolinga qui était que to bradembo canabiso na ba guerre moko bo troisième guerre mondiale éclaté na mboka na biso yango mu ki joie qui rôle makasi na ba corps ba Saint-Sylvestre ba corps ya Addis Abeba tiebso to la pongia ba bébé parce que ça qui combat moko entre confréries wana na bokoko na biso yango no moni stratégie bazala kinango c'était quoi bah, il faut comprendre que le président ne peut plus rentrer à la déclaration au nom de l'UDPS. Le président est devenu le président de tous les Congolais. Mais le président Aïe, ce qui est le président chargé à l'UDPS, bah, il faut comprendre que Yende Moutaza qui a la socle, la base pour la protection, il y a base à président. Il y a un moment où il attaquer de l'intérieur, il faut attaquer l'UDPS de l'intérieur. Mais nous leur avons promis que non, nous sommes habitués à genre à péripéties. Tant que vous êtes en train de menacer notre parti, et nous savons comment est-ce que nous pouvons rebondir pour tout là qui sabino que la politique, et c'est tout un art, c'est toute une science dont l'UDPS azaki na maîtrise nango. Yango moni ba attaque tout bazala ki kosala, bazo attaquer biso de l'intérieur. Lelo ba comment comprendre que mu kishiazo resur Paris nae asia kota ki bango na zolo afandi pe na kati ya bano ba kobotama. Même na ba cellule ya ba maman bazana ba zemi mu kishasa boaki lueur ya intelligence nae pour kobotama beaucoup mona ndenge ba bantu ba kozwa ascension ya sur le plan intelligence, il y a spiritualité et vous comprendre il y a un moment vous à la surprise beaucoup mona ba acto ba bemba ba osala bemba ke ko beta porte na FCC parce qu'il fait partie à l'accord à Bondo ba Martin Fayulu baza ba accord à Bondo parce que ce ne sont pas des Congolais, ils ont rêvé de diriger le pays, bah ça la continuité à diriger Mboka. Mais le la mouke chassage récupéré, vous allez voir ba ko sangana bango tout ba ko se liguer contre Fachi et là où ne beaucoup mona vous comprendre pourquoi bah, Marines américains bazo kita, bah, Belgians bazo kita parce que ils sont venus maintenant pour réparer le pouvoir à Mukishi parce que le roi va décider d'ici là et vous allez voir comment est-ce que les têtes vont tomber. Moi je ne suis pas surpris. Nazo salango pour la complaisance il y a d'autres bah qu'on dit maté makambo nazo loba mais je vous ai nazo expliqué bien makambo ils allaient coder ce qu'on dit 10 ans. 1960 Tokoi na 1970 aux 10 ans Tokoi na 1980 même UDPS créé na 1982 ce qu'on calculé 82 10 ans aux Okoya na encore ya na conférence nationale souverain ce qu'on juste 10 ans au Koi na Saint-Sylvestre et na comment on appelle ça accord ya na Afrique du Sud Sun City so que je suis 10 ans de air accord ya nini ya accord cadre et ça les maquis donc pour vous dire que le président Fachi azoko sala kaka oyo mukisha tikela qui est pour ordre wana ezala pérenniser ordre wana préexistentiel politique ya ko sala ke code na biso ya ouverture na lueur à lumière à sika et kokisama po bonheur à babantu na hégémonie et ezala planter yango moni soko landi très bien ozomona code wana 00243 yango de 100 code wana to bengi ndeni ni téléphone elekate parce que ça ba code moko mystique eza ndengwana o akochango petemba na bandenge batu msuba za ko non na tanga ba msuba ba mfumu sabata za muta ba mystique bani non eza question ya kozala en contact très rapproché avec la spiritualité et c'est comme ça Dieu a commencé à créer d'abord le monde avant tout comme être parfait à souka sur le plan physique à chakina nous ordre moko boé énergétique et faire avancer
que babiloko soit formé, fleurer soit formé, babiloko soukia muté soit formé, litanga mai, chaque litanga mai ya kana kilo nango, nanzoto mutu parce que litanga mai nyoso tout eko ya na kilo moko sinon te eko traumatiser bato ezo ko beta bango na mutu. Donc ça veut dire équilibre ezali exigence moko ya divinité en Nzambe. Et c'est comme ça Mukishipa fonctionne qui. Soko tali même limité. Ils ont retrouvé 6 lettres. Au moins, un chiffre 6, le 30 juin 1960. Vous calculez l'événement, tout est quoi à chiffre. Sotali limité chiffre 6. Sotali, Yemoko Sphinx Azaola Tanine à 3 barres, les 30. Sotali, Makamune Belé, Tabotala Badate Belé, Badate il y a démocratie le 24 avril, oui, si je ne me trompe pas. On a toujours un chiffre. Donc, c'est comme ça que qui fonctionne. Parce que 2020, c'est cycle, chiffre 6. Le 2020, c'est un décollage. Il y a un discours, par exemple, ici, il y a un discours magistral pour la Kisake. C'est lui le représentant et le digne roi Oyo Azoko Zela arrivé. Il y a Sphinx Azokoya. Et que personne, beau hasardé, le monde américain, ils ont compris qu'il y a un monde mystique, qu'il y a eu trop de morts, les Bantous ont trop fait couler du sang. Et ben, on sait très nabiso, dans la planète des éveils, bazo réclamer, il faut échanger salima. Pour échanger, on est salima. Il faut évolution, il y a ba minéré nabiso, et ça la respecter ndenge biso ba congolais tokolinga. Il y a un monde azo martelé sur ba industrie, azo martelé sur l'amour, azo pesa même ba verser na katia Bible pour na l'axabino que il y aura plus quelqu'un qui viendra combattre le peuple bantou. Total et kakabou, total évolution à faire descendre bazo évoluer na Beni. Vous sentez que il y a une énergie, il y a conviction pour la réussite que Congo est avancé, même l'armée se bat, bazo senti que bazo sens il y a qu'on comprendre que nous n'avons qu'un seul pays et pour mieux protéger le pays, nous devons combattre avec l'amour et c'est ce qu'ils sont en train de faire na Beni. Et je vous dis makamwane aussi là. Je voulais aussi rétorquer na photo mon qu'on a moni na internet. Ouais. Les gens bazolo bakeo Kagame basimbani. Moi je demanderais gens voyez bakako talaka kozala na visibilité, il y a l'œil invisible à quoi bakota talaka photo. Mingi balingi kende président Facha Fandena Kagame eka ba fandiska moko mba moko atunya lobi yondo boma ba Kongola le gauche bandi coup de tête ale babandi o simba na ba mingi balingi ba mona ngonde surtout que Facha c'est un boxeur donc balingi ndengo na po Kongola lingaka spectacle mingi or eza makambo spectacle était pas spectacle avec salema et utaka na spiritualité. Président Facha Pessi Mbote à ce qui pour vous montrer que nous devons combattre tous ces gens-là avec l'amour, avec un beau sourire. Pour Guy Moko Kagame a yebi nyongaski oezo sale makuna na beni na bateau tout ba infiltra kibiso. Et vous allez comprendre après. Beaucoup y en a bagé na binote bazé ça non Yakutumba n'a jamais été avec le peuple congolais. C'était un jeu pour vous embrouiller. Nous croyons à notre FARDC. FARDC local a eu équipement, FARDC local a eu mbongo o esengeli ke akende na front, a eu pe maté ya solo pour bango moko ba comprendre que le président Fachi a ko refléter l'amour parce que ce n'est qu'avec l'amour ndenzamba pe sabso koda ko eba ndenge nini to ki ko fonctionner. Le diable ne peut jamais percer ces mystères là de l'amour. Yango moni baluka ka ba crime bazoko boma batu ba tchaka bino ba diversion tina ba kata ba église na ba musique bozoka ba politique bazo sala. Tout ça, Sphinx, a mettre de l'ordre et vous allez voir 2020, Ezali Nini, et qu'est-ce que ça représente. Il y a un moni, chiffre le 30 juin, ça chiffre c'est qui pour mutabimi, ça date ouana, et ça Kimbangu. Kimbangu ni muto ayana elo, kwa neza ka même pas Lumumba za kaka, muto ayaki, pona, ateleme la mindela jouer rôle, parce que ça combat moko ya relé. Mututu azo pesa relé. Lumumba pesa ki relé na ba oyaye Tshisekedi pa ya pesi relé Mousse Kabila pa pesa ki relé ndenge pe Kimbangu azoko Joseph Kabila. Oui parce que Joseph Kabila avait compris, il a joué son rôle parce que Yende représentait encore Wana Bondo et l'accord doit tomber, il sait à tout moment que nous pouvons en découdre avec lui Wanezali Kamba Bombate parce que Yende Mtazo représentant mais il a eu la sagesse aux sa pouvoir au peuple congolais pour comprendre pour ayebi très bien que
peuple congolais a commis un moment où il a imposé hégémonie et il doit obtempérer na union sotoko sengae bolanda te kendenge bozoyo ka oh non ba salibo yem tazo contrôler to ki ba version non yem ta noma tout ça c'est tout à fait normal quand les gens sont dans des émotions bazana ba comédie na bango basala ka makamna mais bato baza ba initié au bazana l'œil invisible au bazana l'oreille il y a trou noir bazoko comprendre makamni nazo koloba parce que bakishi baza partout moko kutu azana Belgique Chiko Kamanga mukishi munene na kopesa bino tsu ba kombo bakishi mususu bazana ba États-Unis ba na Japon ba bazana Australie pour comprendre que Sphinx a contrôlé le système parce qu'il avait le seul parti politique où il y a une ramification dans le monde. Tout le parti politique Obama a raté, mais IDP c'est ça partout dans le Japon, en Australie, ça veut dire c'est un esprit. Donc il est temps que le peuple congolais puisse imposer l'hégémonie et nous allons y arriver parce que tout ce côté qui bango na zolo nazana esengo mingi. Ozana esengo mingi, le conseiller Moussabata a laissé les morts enterrer leurs morts, conseiller. Ce qui m'a fait aux raté, mon toit qui tika ba oba kobotama botama yo ko jwamo wei na kombo ya Sphinx de limité nongo benga kaimu kishin kondo entienti sekedi wa mulumba ngana lobi pe ya na molimo na yefana na kimia oko zongi sena makambo etali politique Félix akosa politique ya milima bandoki te ya milima bato bakufa te akosa politique na bato bazana bomoi année 2020 pona yo eza année ya nini slogan nini to langage nini ko peuple congolais faut attendre nango ya année prochaine pour to boy maramba ba oui. Les morts ne meurent jamais. C'est les morts ne peuvent jamais mourir parce que moni eza makamoko pour nous comme ma place na zolukana memayo eza difficile parce qu'on a tout no mutuna moko hein parce que ba bazo botama bazo utapi. Laissez les morts enterrer leurs morts. C'est ce que toi tu as compris. Mais laisser les morts enterrer leurs morts, ça veut dire biso toza bato to kufa te poto enterrer bato ba kufa. Biso toi vivant. Ça veut dire er to kendaka. To continuer ka ko jouer rôle na biso sur le plan physique. Parce que ba bazo botama bazo ya ezali cycle o to kendaka tozo silisa cycle pour tozonga pour toi to résoudre ba problème. Donc ngai ponanga na yebi keza dimension moko bo soto bito zinda na kati ya muzindo oko bungo ko ineti na graciel moko sans fond eza gouffre zo kendeka yebi mukoloni ni okomaka na béton te. Donc pour te démontrer na la kisa OK que marambozo loba eza makamoko eza tellement na degré moko boye ya compréhension et senga na mi rabaisser un peu na kitana na niveau ndenge nini bato ba mona makam pour vous expliquer problème ezali nini quand tu es un être humain na kati ya être humain il y a un esprit qui vit en toi et ben esprit on est vivant na kati na biso mingi baza ba esprit o eza déchu oyo boyoka na bible et lobake ba chassaka ba esprit ba ange déchu ba ange déchu mais eza ba esprit moko o efanda na biso na kati ya nzoto ba esprit wana bazo lukape ba bazwa ba botamaka na biso bano ba nzambakela parce que bana nzambe bazali o nzambakela o bazo ko bunda pour existence nzambe ezala mais soko tali cycle dans ma makambo belé ça les manapoto landa même en Europe d'ici là ça va barder tala makambo France fande comme sema lelo ndima ki ke ba africain ba ko ba ki to boy France fan ba comment traiter même la France que c'est le plus grand terroriste et ça terroriste et ça ba djihadiste to éviter c'est la France ça veut dire to comme na dimension moko ba esprit moko ba komi ko luka ba s'imposer pour ba laksa ke bangonde baza ba ayant droit bazali ordre o nzambe a imposer pour mokili ezala bien. Donc toki ko stopper lo ko anate eza cycle moko mto ko tellement so moni wa États-Unis ba kiti ba yete po ba mona ka Félix na de la télévision ba ete non ba yepe po ba yebi ko tala na makambo etali spiritualité ba moni ke cycle suki to komi na ordre moko boy il faut ba exploiter richesse à Congo selon ndenge ba ancêtre na biso bazo linga o ba représenter fachi po ba décider ba sala ba industrie minene. Et ça m'a moko utino na butu avait ya na moi. Donc na évité ce qu'on comprend na meki ko expliquer mais ce qui est vrai
moi je me sens à l'aise pour nazali parmi Bamukishi Oyo, Bamonaki Makambango bien avant. J'ai expliqué ça aux gens, mais tout bazar mon kaka, mais ba confrérie on a tout bako sangana. Tout ça déjà infiltré. Jean-Pierre Bemba, Martin Fayolo, Muzitu. Donc botika la gana Vital Kamerhe na Fachi. Tokotika la biso na Fachi na peuple na ba oyo ba lingi vision au président lingi. Donc biso ezaneti mesa peuple afandi Fachi na katikati to ebise président to lingi bo. Abi bon, je pense que toko salabo akepa yokani na ba na bato bangi ba investi albi pe fumu sabata kende kuna kendo yoka kuna kingani jama kabundu kendo talabo. Là où il y a les intérêts du peuple congolais, c'est là où nous allons nous imposer. Donc ezali problème à Fachi na peuple na ba ndekone ba congolais ba fandi na mesa ba obeta li solo ya Congo akora bondo to chango na sa mesa ba sangana tozo c'est la bon qu'on a 2020 et vous allez comprendre pourquoi ba ces pays ba ye awa et beaucoup yeba pour na ko dissoudre parlement et ça on a programme à présidente on a tout étali bisoté en crise paysanne entre le parlement et le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale. Donc ma prérogative est que nous te peut permettre à non tout ça na ordre politique mususo tozo procéder pour na muto tout aibi qui a participé qui m'a bé c'est la justice qui va s'impliquer en moni ba américain on a tout bazoya pour to ebi ça qui bango que muki choper ça bango ordre ba ko tika bamboka na bango pour venir mettre de l'ordre au biso tozo senga bango bacha et dès qu'ils finissent ba siliciper toyokan na bango tobi oyo c'est fini toko sala kalsuso na binoté to sala on a binoté to sala on a binoté. Si vous voulez former l'armée beau former armée beau sala mais laissez la richesse du Congo ezala gérée par le peuple congolais et bango. Je pense que nous pouvons co-gérer notre richesse, mais il faut le peuple bantoundé à se retrouver avant toute négociation. C'est d'abord le peuple congolais et c'est pour cela le président s'impose. Et Sphinx Pakoya, vous allez comprendre, dans le 50 ans, chiffre. Quand on a 50 ans, on a fait 10 ans après. Pouvoir en gros, quelqu'un a IDPS, bon, ça a 10 ans, toi, vous allez Yoka sont peut-être. Après, Fatih, peut-être petit n'a cholé. Est-ce que la compétence au Bozanango, mais ça n'a des komoko ya ngambu opposition à l'obaki président de la République tant basenga ki na seni ba yakotika ba CV na bango ya memaki ba diplôme te parce que ça la ki nangote président de la République Fachi a memaki juste expérience na ye ce que c'est n'andimaki par rapport à expérience et non par rapport à ba titre pas ça ki nangote bon si ko nazo yebate expérience soit memaki a travailler ki wapi na IDPS ndengozo jiremboka tolobi ba shole na ba yoka son eza expérience pe ko ya na seni te ko ya ba diplôme IDP c'est la université politique ezali nakoloba jardin à connaissance politique et à spiritualité et de la divinité. Pourquoi toujours la spiritualité, conseiller? Oui, parce que le monde est géré par la spiritualité. Tu ne peux jamais gérer le monde sans maîtriser le spirituel. Tu ne peux jamais, même dans la Bible, c'est même parcours, il y a Christ, Sokotali, tout le temps, il était toujours dans la spiritualité. Et puis, il y a eu un physique, et les gens ne comprennent pas. Ah, l'obini, Abibo qui est en cas, beaucoup, tamtumoko, simbi, vazamaï, tout ça. Ok, il y a des cycles. Il y a mon sopimai, ça veut dire il faut qu'on sopamai pour bilanguer kola. Et dans le sens où on a la philosophie, on a des. Ezaki comme maman mais batouani ko comprendre ma comme dengazo comme or l'œil invisible fonctionne quand dengonate ce qui est vrai vous allez voir beaucoup comprendre nazo ça peuple congolais botika ba complexe bozanango kuna rentrer au pays boya na expertise au bozanango boya bo investir pour le pays. Il est temps que l'hégémonie congolaise puisse s'imposer et ça ne peut que jouer le rôle avec vous au bois prendre kuna libanda boya bossa les biso pe ba caméra boya bo créer les biso pe ba dessin animé bo créer les biso ba animation ba histoire na biso bo créer les biso histoire ba mukishi ba histoire ba mobutu photo e ba vraie version na ba dessin animé ba na biso ba tanga na ba classe. On en a marre na ba dessin animé toujours mona kuna ya ba confrérie o ba fungola ka 3e heure ya bana po ba bebise la biso bana. Nous ne pouvons plus accepter ça. Boye ba ka bilamba bana na bino ba olata ba motif ni neza na bilamba bana. Ça, je pense que vous comprendre que être bantou est une force extraordinaire parce que boyoki makambozo ko sale mais comité na niveau à côté kaka
ba organe ya peuple bantou pour ba baza peuple moko fort et zo te kama ba mbongo belé belé, on ne peut plus cacher les choses. Nous avons compris qui nous sommes et tozwa ba responsabilité na biso, et je pense que nous allons rendre le Congo ezala heureux. To komina suka conseiller Fumu Sabata liloba suka pona baimbo ko bazolanda yo par rapport au pays émission lelo awana Congo Suisse. Je suis très content. Moi, mon plus grand souci, c'est de faire passer la lumière. Il faut lumière et les cas. Bah, tu vas comprendre quels sont les rôles que nous devons jouer. Parce que nous avons besoin, il y a Kozalana bonheur, il y a Kozalana aisance, il y a Koebandeni, nous pouvons être calmes. Poto Ebandeni Toko Poussambo Kanabiso et Kendeliboso. Le président Fathi est en train de faire, c'est pourquoi il a été envoyé. Moi aussi, je fais, c'est pourquoi j'ai été envoyé. Et toi aussi, là où tu es, la kisa monano aeba, qu'est-ce qu'il peut faire? Botangi sabango bo solo ba yeba ndenge nini ba oki ko reconnaître ba trace nabiso ba racine nabiso. Pour le monde est en train d'aller à vitesse mususu extraordinaire. D'ici là, l'Europe est comme pauvre, parce que tout comme au monde en Afrique, comme au Boyanango, ba France et Fana, tout ça. Et moi, je pense que les Africains ont compris. Il est temps. Le président Fathi est là. Azanabiso, peuple congolais, Bozonga. Tuebi ke mingi bazana na ba complexe bambala kolala kakuna na banini mena ebi likambo ya kayu ngana oka soni so mutazo sangana ke kayu na oka ngo soni bi kayu c'est quoi encore na on comprend niveau bo kemba kana sa ba malili wana po bozwa mo ba mbongo botinde la kabiso tout ça ça nous effraie na kabiso ngamo na 8 mois temps à Koko en États-Unis. Je vis comment est-ce que les Américains aiment leur patrie. Moi je vous dis sincèrement, nous avons cette obligation d'aimer le Congo, mais avec un grand amour, de soutenir tout le monde au Bazana Baïda bien pour notre avancer, parce que l'hégémonie de Mukishi, ils ont déjà en vue 2020, ils ont décollage. 2020, ils ont décollage. Je dis un grand merci. On a Ndekonanga Fabien, pourquoi pas tout le bana grâce, osé, bateau bazalaki une assistance et puis bazalaki derrière la caméra pour nous aider de façon que cette image est impeccable. Tokomina Souka, pourquoi pas topé ça merci, na patron et chaîne, ne va bien rara maître, hein, lobby, sogi maître John Olobité, maramango moke mabe. Coup de chapeau na maître John, merci na volonté, merci na bolingo, merci. Na ndengo le bien long afin d'avoir poto sala musalango, donc tous ces ngara bande ko s'abonner encore plus, aimer la page, continuer à partager, et c'est ici de vous appeler ma version marambango ndenge zala. Ce qui est soyez to comment na mbala sima. Bye bye.